Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que cette émission entrera dans vos maisons. Eza Bino Molobeli, Francine Noble, moi na nzambe maboko pembe réserve dédié, moi na bato maman Anna Kalambai. Na pesi mbote maman ici kozali, balobi propriété toujours, kolata toujours. Ezande domaine na biso bana nzambe parce que nzambe lingaka salité te nzambe lingaka bosote te na pesi mbote na baboni na biso nyonso oyo ba mesana kolanda biso na chaîne oyo tolo na se na pesi mbote na batu nyonso oyo batiaka ba crédit na bango ba mega na bango po balanda biso partout dans le monde na pesi mbote na bana Angola RDC Brazzaville pe bakomi kolanda biso mingi Afrique d'ici pe ndenge tozota la balance vraiment beaucoup pe ma solongo ba bitolo na se na Afrique d'ici tozota la ma vraiment pourquoi pas en Amérique na Canada pe bazolanda biso na Belgique na France monde entier na pesi bino mbote lelo vraiment ceux qui bomoni na elongia mawa ezali sujet moko choquant parce que makambo comme koleka na ba couple ezoka musabiso ba couple mondaine te to bengaka bato ya mokili mais bato ya mokili ba ko sala ka makambo ya malamu mais biso oyo to bengaka ke bana nzambe ya lola mais makambo tozo sala ezo sepelisa vraiment mokili mobimba te parce que na monde oyo tozo vivre lelo na siècle oyo tozali ba divorce mingi ezali ne bana nzambe ba chrétien to bengaka en général makamba mabe mingi ezali kaka na kati ya bana nzambe donc to luka mokili to kuta mokili na kati ya église to kuta mokili na kati ya ba couple chrétien to kuta mokili na ba comportement ba caractère ya bandeko mususu oyo ba mibengaka ba chrétien est-ce que chrétien akoki ko sala makambo oyo mama apesi ngai sujet oui bandeko rapidement nazo partager nos sujets autour développer na invité na nga kokota d'ici là ezana maman moko na kombo ya mama X aboya kitota na kombo na ye azaka ka awa na RDC alobi non mopanzi sango molobeli ya bana mboka molobeli ya biso mekano ko partager sujet na ngo na bandeko mususu ba meka ko pesa nga conseil na minute na zoloba bilamba na nyonso eke déjà na famille na ye kaka mutu na poso nde tikali na ndako parce que divorce déjà sami côté bilamba tout déjà kei kaka yende atikali si jango ezanini moi si babali na mobali ko banda na 2003 tant babalani balingani sika makambo nyonso yaki normal basala ki non 5 ans fiançailles ava babalana mobali aya okotala mosi chaque jour soki amoni nte okokola la te alobi avant moyebi ma fois mon elonga mwasi na ye wana debia bolingo nzambe nanga bolingo sukali melika muni ne komi balingani babalani bakoti na ndako baboti mwana ya bango liboso ya mobali après 3 ans mobali a changer caractère mobile a changé caractère, mobile a commis na ba façon et quoi arriver à outil musala allié à tigana kilote de chambre là na kiti titongo moi c'est tout n'est pas problème nini non likambutenga mona sepena là na salon moi si na ba début à comprendre qui ont été à mon qui ont isa normal mobile peut-être linga là na salon mais comme habitude au toujours le boyo déjà 11e année parce que moi na liboso ko déjà 14 ans 11e année yango yo mobali alala kana salon soki mwasi abile longa na olaka na salon le roi yolingi mobali akimi na chambre surtout baté ne balobaka Tom et Jerry phénomène femme bien mari de nuit envoûtement et famille un désir soki pesa makambo intimité peut-être mwasi to mobali ozokoka ko mona mobali na ndenge esengeli te to mwasi no ndenge esengeli te basali nzambe bazali ba parents bazali bokende boyoka conseil bosinga conseil bakopesa bino na 11e année basali baboti bana 5 siko lo ekamusinga bano 5 baboti bango ndeni parce que mobali alala na salon moi sala na chambre na bano 5 baboti bango ezalaki d'une manière de balobaka na lopoto catastrophique donc na habité na lobanine moi si à chaque fois aya kosenga mobali na salon mobali a roboya ako forcer ti eleki kaka ndenge boyebi ndenge couple esenga releka basali pe fête na bonga na salon mais fête wana ezalaka indésirable mobali asala kaka tika sala mais moi sinde ezalaka vraiment na bosenga ya fête wana esala maka na kiti wana salon de bano 5 batikali babotamaki
est-ce que maman boiza malamu? Yo maman, yo papa ozolanda biso partout dans le monde. Maman na Kalambai tozana besoin de conseil non na commentaire. Papa Carlos tozana besoin de conseil non na commentaire. En fait que maman oyo a profité na ba conseil na bino vraiment. A komi na suka amema kinga tina libota na ye alakisi nga bilamba na ye deje kendaki na famille. Ye kaka nde mutu atikali po na souci ya bana balobaka bato na biso ya mokili bayemba libala ya bana ekabwanaka te mwasi atikali wana ndenge papa ale moloto alobi papa est déjà parti maman atikali na pa bokolaka bana en tout cas papa ale moloto ke ton âme repose au mpe parce que oloba nde bosolo libala etikali ga ya mawa maman atikali ga pa bokola bana ce que tozoyeba ti comportement ya mabe eza ya papa. Il fallait prendre responsabilité tant que homme. Ndaku, ya koyeba ke mabe eza pa moi si nanga to pa nanga to sukola maboko ne ba le linge sale se lave en famille to bongisa. Mabe eza ya maman, papa a reproché na mambo belé alinga koyoka te to mabe uti wapi. En tout cas na linga kite sujet na siti songa moko na zala goma. Ne na benga ki confrère nanga o azali le prophète Samuel Eric azali moko pe ya balobeli. Pe moko ya ba journaliste ne to benga na lopoto a partager kanabino à chaque fois bon messana déjà naé na inde to zana na plateau to partager ngo. Là je tiens déjà à remercier encore maman Anna Kalambai ainsi que papa Carlos na yo kaka na sima caméra ba boka ka guide bijou de bambongo mais guide bijou de bambongo papa manifeste-toi tant balobaka na église le Saint-Esprit manifeste tout le monde a rabattu bakoya. Si vous biso to sengi na yo manifester le beau écoute na poche vraiment pour que to sentir yo vraiment hein papa Guy bijou de bambongo na boki yo lisusu Guy bijou de bambongo to ebite to sala yo lo wala ndenge balobaka na podium to bimiso mo na poche mais na ebi ko solola bien na pesi mbote na batu nyoso bazolanda ngai partout dans le monde nazali awa na invité na ngai sans plus tarder. Oui, sans plus tarder, Bomoni déjà invité dans Azarana, je crois, na Tolo na CTV ainsi que moi c'est à Mokonzi TV, Azamuto Libosote et puis Azamuto Sikate. Bon, mais ça déjà comme on a je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, Papa Francis, le noble caméraman, réalisateur. Et journaliste et analyste. Oui, merci vraiment. Ils ont le coup pas un colo, la capacité à faire Sarabiso ainsi que merci pour l'opportunité, maman Anna Kalambai, n'andenge aux soutenir biso toujours, n'a pas idée, n'a pas conseil, n'a pas renfort, non, beauté les mabos ça, ben non, ils ont Sarabiso vraiment bien. Bon, prophète Eric, les lots, tous en assisté mon co, tous ont partagé ensemble. Tant on a besoin qui message ya bandeko oyo na boya ki ko garder ngai moko po na za na conseil ya ko pesa vraiment na bango à 100% na linga ki yo elongo na yo et puis na batu ba Rolanda biso ba commenter vraiment na c'est enfin que moi si wa ba couple wana disons parce que basi ndem to batinde linga basi wana bazwa bien na ba question na bon est-ce que vous allez nous disponible pour tout solo là par rapport ya ba sujet yango na yebisa ki Oui, parce que ben les cas donc dès que je suis disponible pour répondre à ma question. Oui, merci. Yaliboso na repesa mbote na maman na boya tutanga kombo na ye alobi mobali na ya za chrétien, ye pas za chrétienne malgré baza ba serviteur de Dieu mais baza ba chrétien donc ba fidèle à l'église moko. Et là on ne komaki ye na mobali na ye basali 14 ans de mariage. Na 14 ans tant ba boti moi na liboso moi na liboso a kokisi 3 ans mobile a changé caractère. A changé caractère a commis na ba façon moko ye orla na chambre mobile là na salon or quoi approcher mobile a boyi entre bon balé relation exate même ba relation intime ils ont passé sous bien te mobile atika mbongo ya olie pas bana moi sundoli on na mesa wana. Donc contact exate avant tout que non na profondeur couple ya bongo résultat ni ya malamba ozanango na domaine ya finance na domaine ya construction na futur ya bana. Je crois merci beaucoup Papa Francis merci pour la question na yo couple ya bongo d'abord ce qui bazo que se comporter bien qu'on a c'est que il au moins au marché aux alaté même na domaine ya finance même aussi peu que même attaque beaucoup la bana ou remarquer que même bana bakola madame te bana bakola na ba blessure intérieure au moni Bible lobby et les mariages ils le mot sacré
dans le sacré, c'est-à-dire le mot va toucher te, le mot va panzater. Mais ce makambo comme bon c'est que ça sous sacrété. Aux hommes on sait que comme sous sacrété, donc je crois pour la première question na tout ninga je connais répondre d'abord que ce qui est loka bongo ezali na couple wana ba yebake c'est-à-dire ils ont la troisième personne à côté au bengi le diable parce qu'il aime ta séparer bateau. Oui, avant tout que nous sommes en église, parce que le lot tous a des sujets tout le belaka en émission yo. Donc couple wana les problèmes zanini. Moi si akomeli nga lui papa partager non likambo na mokili mobimba parce que bino boza ba pandi sango, ba tu ba pesa no ba conseil parce que na komi na suka na bo malibala. Moi si na mobali babalani mariage coutumier civil religieuse. Alors, elo ni arrivé tant moi a coxi 3 ans mobile a changé caractère. Là on sait pas on est habité de ba diable pour na tuna ki mobile no mi aza mobulu ya basi di banda bi non. Karabo a changé caractère aya ni nanda ko avant a changé caractère. Mais elo e comme singai malgré mobile ko changer caractère ba partager sous sentiment na mbeto mon côté connexion exacte mais bazana bana 6. À part ya liboso a coxi 3 ans mobile a changé caractère na tout ni question. Bano nyonso batikali 5 wana yona mobile no relation le karaté intimité za la raté alors bano babotami na moyen nini paperi tunangai babotami na moyen nini na makambo ya soni pe ya somo babotami na moyen nini pe na ndenge nini babotami ndenge nzambe na ngai bana poto bana ya Afrique bana ya partout et ko sala passe vraiment ton bozola d'émission yo en tout cas na osinga beau commentaire enfin que moi si wana azo lien émission yo autant ba commentaire na bino écrit bana o batikali les 5 babotami na façon moko lokola donc et bazana ba couple marié te donc c'est comme si moi sinde asala ki numa mobali ayaka ko coucher na ye juste kaka place où ya sala la ramsa na ye moi ça permettre ko bisanga ke quand nenga ki ma chambre ayo vanda ayala na kiti donc nyoso ya biso to sala po bano babotama car to sala on a kiti na salon et pourtant ba na chambre où ba ko partager intimité ba ko sa nyos sikoyo na moi si ana zolanda yo alors bien comme na suka tant que serviteur de Dieu tant que analyste journaliste message ni opesa na maman wana boya ki tutanga kumbone. OK, je crois maman place aux alliés je crois aux Olandanga nous sommes des chrétiens nous sommes là pour la réconciliation non pour nous séparer et loko mona ko loba ke libala ezana eloko moto dia bundisa kwa libala ezate surtout dans Genèse chapitre 2 vous remarquez quand lorsque l'Éternel Dieu a créé l'homme et la femme a placé dans le jardin d'Éden bilobi pour que moi ça quoi pour que bamba pour babima dans le jardin d'Éden les troisième personne aya na kombo ya diable ce coup le diable en personne a luka ko panza a luka ke alongla bona gloire nzambe ba kombe plus fort que biso to na kati ba mboko to ba RDC a olingate poto longwa na kati ya promesse nzambe. Et voilà un. Deuxième chose, na la maman, c'est que, si vous remarquez le Kobongo, c'est qu'il y a troisième personne à côté de combo ya diable, ou soit, et l'homme soit des fois un super comportement, maman. Pour, oui, maman, je fonde papa. Je n'en disconviens pas. Est-ce que papa a mabé? Pour une idée le départ, il a qui boité. Mais pourquoi il commis boé? Et là, on est salle qui peut comme à bongo. Mais apparemment, si le gars a nature non moi pose apparemment si le gars wana que diable bundisa mabala ezala rare mingi na ba chrétien parce que na ebi tobenga mo ba pagano te en général bato to mona ba fréquenter ba église te ba ebi faut ma parole te même na préparation na bon mariage au mona jamais ba difficulté mususu to yoka kana bandi kuna biso ba chrétien que diable bundisi nga fartir ou meli boy ba ba kendara tout doit mbala moko ba sali nyoso sans difficulté fait l'équipe malamu et puis ma balle na bango ko melaka mais oh ya bana nzambe toujours pour complication le problème talaka et maman ils ont fait ça passe vraiment comme on a couple moko ba balana légalement mais ba koma ba komisa ne kiti ya salon esika na bango ya ko salaka ba intimité et puis ils a par force moi c'est ko ya a salignon so mobile pourquoi mobile azo la réanimer en tout cas na osenga na ba parents o bakolandango na bana biso tozolo ba bete tozo talisa ba point parce que maman na alobela ki biso nyonso souffre rien tozo talisa ba point nino c'est pas ça qui donc na kiti nde place maman sur le kara na kiti nde place 5 bana wana ba botamaka alors tango lobi
que ba papa ba cause un problème te ba maman chef ya famille nanu selon Bible chef ya foyer zana. Non, chef la famille, c'est toujours l'homme, parce que Christ est tête de l'église. Donc, chef de la famille, c'est toujours l'homme, il a papa, parce qu'il est moto, azali, chef. Mais non, moi si quelque part que non, peut-être moi si azan mabé, mais tant moi si azan mabé, mobile inde à gérer. Mais tant on commis à niveau que mobile est là dans le salon. Toi biso c'était parce que maman a payé ça qui biso li solo, a payé si biso selon yé. Moi to ko tana ba profondeur to ba que moi si nda banda ki to mobile mais toujours tala kaka résultat. Jamais mobile a ko na décision na la dans le salon. Puis moi c'est ya ko forcer le ko la viol pour bobo tabana 5. Mais maman on a le bien zo bomalibala. Tant que yo serviteur de Dieu, na bande ko ba ko landa biso ba ko commenter. Conseil ni no ko pesa. Parce qu'il y a un conseil dans le bat. Obi Kaza d'abord, chrétienne, donc Tozo Pesa comment dirais-je, Tozo Pesa par rapport à l'écriture. La femme doit toujours être soumise à son mari. On a un, est-ce que la maman qui est au PCO et le canto sola, est-ce que d'abord on a cadre, est-ce qu'il y a d'abord non on a cadre d'abord un. Est-ce qu'elle est soumise? On a payé la question à tout nio, au tout nelanga pour Tozo nga susu na à répondre yo potozon sous on a un. La deuxième chose, est-ce que cette femme là, est-ce que azali quand même na balangage mora malam, est-ce que mon amour sur est-ce que réellement est-ce qu'elle est capable une femme sage bâtir sa maison, une femme est censée azor verser ndakunae Proverbe chapitre 14. Est-ce que ba qualité ne son appelle est-ce que la sœur est-ce qu'azanango mais yango yotin na mobile là dans salon aki ma chambre tant que chef de la famille. Bon, il y a des choses, au moni, la réalité, il y a couple, il y a d'autres choses, ce que des fois, papa a tiki chambre, comme dans salon, salon, c'est que, ou soit, il y a ça ne va pas, dans la chambre. Est-ce que il y a sa chambre? Aux informés parce que babiso non vraiment to kotina monde wanate mais toyo karayoka rompe que moi si pas difficulté mais mobile na kati te mobile pe aza censé prendre moi si oya yiko le pas boti na yo tourner la question on répondre oui ba ki basi msupe baba teti oko bani likambo oyo meka yango za ko se répéter olobi neka yango za ko se répéter ya omona ka kitete sa moi si bani lelo te bani depuis jardin d'Éden. Parce que Adam et non mbomoko liate ko simbate mais vu que moi ça on a besoin kakaye balikam donc natira moi si même likambo zo pekisa nde yango na osala mais maman azota la biso na télévision o apesa ki sujet yo azomona le roi c'est comme si ozo akize mingi hein na lingi te ozala beaucoup plus côté mibali na lingi pe ozala pe côté basi mais na lingi ozala net parce que façon na yo koloba ozo attaquer déjà maman na parce que bino mibali nde boza ba chef ya basi donc moni il y a un ça ne va pas yo ne koyebisa moi c'était na lingi boité na lingi boité tant qu'il y a un problème na ndako yo ndo ko réunir oloba non maman ya to vanda to solo le moni eloko bona lingaka te eloko bona lingaka te bon to bosa to sukwa mabo mais ya okoma kenga ala na salon yo la na chambre puis bana 5 wana ba botami po mobala ala na salon moi ça ya ko forcer nzoto nde basangisi eboti mwana mi baleti na okoma na 5 siko responsabilité mobile place wana izaka ya on a le biboy ya liboso na simbi ba maman pourquoi parce que babi ko éduquer une femme c'est éduquer toute une nation wana selon comment dirais-je selon ba slogan ba loara mais Proverbe chapitre 14 verset 1 babi celui qui trouve une femme trouve quoi le bonheur, c'est-à-dire la femme doit toujours amener le bonheur na kati ya foyer nae so na simi ba maman pourquoi na revenir na biso mibali il faut là quand même à libérer. Maintenant, on frappe mi maman pourquoi? Sur mon papa comme il à niveau wana. Et puis ce papa pelinga qui était même à niveau bazo sala magama ko pour tapeter. Papa il pouvait refuser. Awa pour boya. C'est-à-dire il faut d'abord maman ta d'abord msous. Marche neto balangage na eto mamne belé. Il faut talango et ko permettre que msous papa sanine azonga na kata chambre. On a un. De deux. Nyake pas papa. Lorsque tiens tant que ok ko linga mona bato moi si. Ba je t'aime mon ekoloba. Sona monioté nous c'est que je crois proverbe malam o mobile o mutape ça c'est toujours l'homme
Moi, si alingaka mobali par rapport à maloba, mobala oloba. C'est ça le problème. Alors, si réellement que non, le message question, je cause au talanga, que tu es, ou monique, même soit des fois que, il y a un béret, moi, si à sala. Bonabo, vous êtes des chrétiens, allez directement chercher l'éternel Dieu, prie pour ta femme. Isaac aussi a intercédé pour la moitié. Et l'on a, je crois, de mettre autant en côté. Mais pourquoi la bison mettre dans la basse, basse, la bonne bison, mais une balle bison, on s'en met la basse, ceux qui montrent le caractère, bien le comportement, eux se plairent. Mais tu dois aussi prier l'éternel Dieu, que Nzambe ou Asimba, Nzamba sont dans les cœurs et les reins. Il pouvait aussi, il y a changer même le lenga moi aussi. Parce qu'il faut y avoir les lois lobby. Il y a que, et loko, quelles sont les prédications, quelles sont les éducations, au moment où ça va na bangoana. Bana mi bali wapesa mo éducation ni que yo pe somo sa sali bula la pe na salon o ya basi yo sa mo que no somba la saga no yo pe salarié bona bona boy parce que bana ngo pe bakoli ba onyo su ya suka za déjà na 5 ans aibi déjà que papa là na salon maman là na chambre donc ils ont fait ça passe vraiment même na bana eza na moi si alobi bana ba komi na niveau ko tunanga papa maman yuna papa to comprendre te. Pourquoi papa là na salon moi si ko bomba mobile alobara papa mino ko ka mulungia chambre te. Ah, en tout cas, Nzamba Pamboula Maman Oyo, c'est vraiment une bonne femme, que Dieu te bénisse beaucoup. Je crois au Toto le Banayo Kakake, tu dois beaucoup prier pour ton mari, c'est-à-dire, tu as gestion parce que tu as voulu que tout vraiment, mais répète par rapport à ça. Maman, il aura les bossos d'abord, il faut d'abord, il faut mitala. Au mitala non d'abord, et là au nini, parce qu'auparavant c'était comme Isaïe Boité, mais comme pourquoi au mitali, n'angambo à côté à papa. Et je crois, prends aussi le temps, yo papa. Et s'il y a des erreurs, il y a makamuso ezali, vous devez toujours, sur mon place, on a bana baozala, pour déplacer non bali, moi un peu quoi arranger parce que il y a beaucoup de choses à venir à bana. Au moni libala ils aura d'abord à venir. Libala les aura venir. Libala les attaques non balani pour le beau katana non. Libala les a pour l'avenir. Ainsi que bana bazali. Et l'or il bloque ma capa facile na banga mingi. Éducation bana. Et l'or na banga mingi. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que nous sommes en train de faire des bêtises dans Misabana, c'est-à-dire que donc tous l'on fitir abana na ndenge ya mabe parce qu'il y a basi ba copier maman, ce maman na okati la papa lingala, au moins ce pas moi ça koli abali pa na okati la mbali lingala. O pa mbali ce papa na ko mena masato papa na ko beta maman na miso abatu, yebe ngol papa c'est-à-dire eloko wana, c'est-à-dire ezalo kola et alko semence oyoyo. Papa na maman au bossa bossa wana un risque encore et ma be makas l'homme de Dieu on a ko banayo que tangu maman zo fungula po ba yo sabe intimité na bango na salon. Imaginons que moi na moi qui makele c'est que pe bana na c'est que pe ba donc bango maintenant siko et loko ni o maintenant ce ko bazali ko apporter et pas ya bana c'est parce que salut escao bat bafanda salut escao intimité ça maraté. Ils ont une chambre, mais comme il et après de cela, vous êtes des chrétiens. Oui, d'abord Jésus-Christ sonne, des deux satana, mais apparemment, le christianisme au Congo, même dans bande de Congo, les Congolais, bazali banda, ils ont vraiment respecté parce que ce total ma bé mingi, ils ont des chrétiens. Ma bé mingi. Normalement, la différence, c'est ça, c'est qui s'est engalbi, ba musicien na biso to benga ka mokili. Na basi na bango ça sert à rien tout temps à bakombo je crois boyibi bango ba o ba sala bakombo ba musicien na biso ya Congo na rolandelo koyoka ba 20 ans de mariage 30 ans de mariage mais na ba clip na bango ba sala ba clip na basi à moitié ni kosimba ye na nzoto mais jamais toyoka que moi ça silikele ba kabona pour asala clip na moi mais na biso ba chrétien moi ça yo kalika mukie mobile yo kalika mukie sujet à divorce na yebite. C'est d'abord ils ont une maturité. Ils oui. Ils ont d'abord une maturité. Bien on moni na verset en haut Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 Bible lobby ba ko luka moi pour balaye. Non, cantique de cantique. 8. OK, merci. Bah yo koloka moi c'est pas balayer mais ba parents bazo la babi mais ba balé mais azana na ba sainteté. Ça dit ba saint bazo loba ba saint no ba par rapport ya langage et photo ba kamiko. Donc ça dit azana na eloko mais sabana te to suka wana ba le Bible zo lobela ils a par rapport à maturité.
Il y a par rapport à maturité. Une femme mature, un homme mature, quelle que soit, il y a des mouvements, il y a quoi, bah, cause à la jamais, créer le problème. Parce qu'il faut que les biso ba chrétien, le diable ne peut jamais qui mette parce qu'il y a des choses à bangoter. Mais même biso mimbali to bala basi même basi ba bala même biso to bala basi même basi ba linga to bala bango faut ba yeba ke to na bitumango c'est le diable. Ozoma mangambo ba oyo et peut ça même et peut ça biso même moi pas si ozomona même ba parrain mais le loge roi ba zo tinga bana bango sous-souté dans l'église parce que la plupart, la majorité, je crois, il y a toujours des divorces dans la carte de Nzambe, et puis il y a ming et pas bassin Nzambe, et il y a ming na carte de Messie chrétien na biso. Alors on a dit quelles sont les éducations biso to pe sabatu. Exemple to pe sabatu soit mon pagan oyo aime soit des fois imagine toi que nos chrétiens divorcés. Bon ce qu'on paye au PC au conseiller. Parce que tout le temps dans la Bible dans le livre Matthieu 5 balobi lumière na bino engenga na mokili. Po bato ba ko zota la bino ba kumisa tata bino ya likolo. Mais comment komona ka bana nzambe wana lumière na bango zoko ma ténèbres ale bato ali bando le ba kumisa tata likolo bazo critiquer tata likolo. Ba so ya bato wana. Ba so ya bato wana c'est-à-dire et ça déjà clair, la Bible dit Dieu a fait toutes choses avec un but, même les jours de la jugement pour les méchants. C'est-à-dire, l'Éternel doit considérer comme un méchant parce qu'on a jugé. Papa Francis, le mot na banga ka mingi, nous on a tambola boy, na lingali felote. Na lingali felote. Tambola ndenge sengeli po okoma. En tout cas, na bunda ka mingi. Na lingali felote. Ezana si je mo au rappeler nga solo moko na zasi na promettre ba abonner na biso en tout cas so bomo na sali yangote bokoma bo benga vraiment na ba numéro wana ke si je lobaka wana to parler sur destination il y a l'homme après sa mort parce que les loyo bato belenga na lingaka li felote ngana lingaka lola mais façon de conduire parce que bible bi mutu nyoso roleka na jugement est par rapport à œuvre nini yozo sala pour memona lola nini yozo sala pour memona li felo wana je crois que ça sujet to solola oui nini yozo sala et memona li felo nini yozo sala et memona lola je crois pendant quelques minutes totikali nango tozo développer puis personne nos conclusions par rapport à sujet maman atindela kibiso parce que na bisa que tu reçois une partie na émission na biso to le belape kana personne nous conseille na sujet wana côté moi c'est plus côté mobali ba divorcer tu vas continuer pendant quelques minutes. La division c'est d'abord c'est le diable, l'unité c'est Dieu. Par l'amour de Jésus-Christ bilobi l'amour supporte tout, l'amour pardonne. D'abord l'amour supporte tout. Si réellement que non, c'est l'homme que l'Éternel t'avait donné, et puis ce qui a balaki, c'est-à-dire c'est l'homme que Dieu t'a donné. Je crois que sa maman qui divorcé. Je crois que sa maman était super défaut, la même cas. La même cas qui divorcé, chose chrétienne. La première chose d'abord, tu dois fléchir et kolukanzambe. Je n'ai pas tout le nassé, tu as tout le nassé. Prie l'Éternel. Au moins que tu as tout le nassé. Tu as tout le nassé. Douleur. C'est-à-dire, maman, tchato non assez. Prie l'Éternel Dieu. Oyebi, na Bible, Abigail azana mbali mo malamute. Abigail azana mbali mo malamute. Mais il a prié, ça dit non, pas il a prié, ça dit assemblée nzambe. Je crois David a luka mo aboma même mbali mais moi c'est intéressé qui pona mobali et David a nia comme mbali na été. Et là, maman ici je crois, une bonne femme, c'est la personne qui, moi c'est malade, moi c'est d'abord libala naï. Chaque couple na makamnango, chaque couple na bitumanango, conseil ma casque na pesa yo, ko divorcé té, prie l'Éternel Dieu, luka biso, ba numéro na biso zawana, numéro maman Anna Kalamba ezali wana, c'est aussi une servante de l'Éternel, numéro na nga pesa wana, je suis pe nazali Moussa Nzambe, numéro est papa français zali. Je crois à Moussa Nzambe et ce qui s'agit de mettre côté prêt au semble la pona yo. Pona papa en tout cas talanga ndi na otala yo moi si à sa fleur tu dois d'abord protéger d'abord ta femme parce que yena la maman bana wandimi même oyonyo koleme ani quand même bossa on encore pour que bobo tabana o so linga ki ote akope ko malibanda e na pe lenge mais a toujours fidèle Aza Zobate, c'est la personne que l'Éternel t'a donné. Aza F Nayo, Azali être semblable Nayo. En tout cas, si il y a des anomalies, ce bon va paraître,
aller chercher des parrains bo pesa bango ba doléance wana ba encadrer mais ko pasteur appel spirituel ba sunga bino bo bengi biso nous sommes là pour na ko bonne la pour na bino parce que c'est que les diables alliance a besoin que bo kabwana bo panzana po a sepela pour que yeba question le lobino mbale bo kabwani bo ba sort ya ba na bino ezandeni. Merci beaucoup pa France. Merci vraiment to komi na suka émission na biso awa vraiment ezali kambo ya mawape ya conseil to kopesa mbote na mutute tozo singane na yo ndeko commenter par rapport à sujet oyo peut-être peut komela ndeko na moko peut-être peut ekomela yo moko commenter le bangai pe na participer ki na émission na bino elo na osingana ndeko wana sala boye po tozawana pona ko sunga bino nde botala kabiso na kosenga pe na yo ozali na sujet mo e dérange kayo o consulter bato belé aux solution te tinda juste sujet no na téléphone pour ba numéro nyonso zana na WhatsApp okozwa biso afin que tout meka pe ko partager pe sujet no na bande comme susu. Je crois to komi na suka émission na biso ce qui yeso zongite car ndenge prophète Eric alobaka to kokuta na susu mbala sima pour que tout développer makambo mususu ngana bino to kutani na moko ya lobi mbote kaka na mama Anna Kalambai balobi mama boss hein mama douleur donc balobi moi, nzamba za ka salité te propreté toujours. Hein? Bye bye.